et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin à zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Quelle grâce. Mbote, bandeko, balandi, encore une fois, nous les lots. Ça va être un parce que Nzembo est déjà. Voilà, donc, sur Bolandi déjà, déjà Stade de Marseille. Stade d'Alioua. Nouvelle chanson, Oyo, frère Jeff Aotiko, lancé, Bolandi, on a YouTube, Bolandi, on a dégusté, Bolandi, on a gâté émission d'Abisso. C'est pourquoi mon est aussi Nzembo, parce que Nzembo est allé déjà. Mbote, mon frère. Que Dieu te bénisse. Bonne santé. Ah, par la grâce de Dieu, on est là. Voilà, donc, le coup de la bino lelo, comme tu le vois, sur une zamba kokisi, vraiment, donc, opportunité, tout à l'élo, tout à la bino sur l'élo. Alors, si je n'habille sur l'élo, si j'ai emmené Kaka et allé sur la prophétie au frère Jeff Asalaki sur notre sœur, Tikeva, Waturutika Bisso, ils allaient prophétie, Oyo, et ils avaient une émission moyenne en 2020, je crois qu'il y a un Louga qui a un moko, déjà, c'était en 2020, c'est là qui. 4 ans passés. 4 ans passés. Donc, d'abord, ici, tu représentes ma condolence à la famille, à Tikeva. Spécifiquement présenter ba condoléances à la famille Tikeva Mobimba na ba camarade naye na bato balingakaye pe na bato balingakaye. Voilà, donc te présenter ba condoléances na biso. Ça fait toujours mal qu'on perdre mutu na famille ou na communauté. Donc vraiment toujours les longo. Bible zo banabiso to lela na baza ko lela to sepela pe na baza ko sepela tout ça ko endeuillé et on vraiment te présenter ba condoléances te ko tchola moité parce que c'est pas le but te ko présenter ba condoléances et puis ko loba ni nzamba loba ki na munoko na ngai voilà pour na bomo inayi voilà donc malgré les interprétations il y a batomité mamabé donc tu ko pensera lumière jusqu'à ténèbres ali au nom de Jésus-Christ. Effectivement, donc Mimi Tikeva Oyo Atigibiso, je crois que bazalaki très connu dans le milieu de la musique nabiso, c'est-à-dire sert nabiso Oyo bazalaki ko soutenir musique, ko soutenir ba musicien. Na souka zalaki ba no bien maman présidente ya F victime, donc il a fallu donc bazalaki vraiment sert nabiso en France, il y a milieu il y a voilà, zalaki na milieu ba musique. Je crois que dans le milieu de la musique batebele bazali quand même ko le ballon vraiment bolam naé ou tout ça là par rapport à musicien. Donc c'est un peu ça, mais biso comme frère lobby toujours la profession na frère Jean-François Ifongue parce qu'il a dit bah tout ça on a interprété ma vie et puis toujours profiter quand même nango pour revenir un peu sur le thème on a la prophétie. C'est quoi une prophétie? Vraie prophétie, c'est une différence de ça entre vraie et fausse prophétie et puis quelle est la durée d'une prophétie parce que c'est quand même important donc il y a qu'on analyser donc la quatrième émission de dans le livre thème principal autour de vélo et puis na mama kambo et belé le bam tout je crois que ba de belé ba sali émission sur frère Jean-François Ifongue par rapport même à vie naie tout simplement parce qu'après ça qui profession là on ne comprend pas parce que la famille va sorcier des choses comme ça juste bon en fait on devrait quand même comprendre un peu tout ça. Ça fait plaisir parce que moi Jésus-Christ va bien que Belzéboul Jésus-Christ quelle joie immense. Voilà mon frère, donc je crois qu'il y a un thème principal avant tout en émission tout le canon Nzembo
Stade de Martyr. Stade de Martyr. Stade Aliwa. Stade de Martyr, Bolanda, Stade de Martyr, Zali, chanceux à Sika. Avant que tout tiango, je tiens quand même à remercier l'acteur Nyoso va participer, l'actrice. Donc comment la frère Ange Poutou. Voilà. C'est un frère à féliciter, de même que le maestro. Donc instrument Nyoso beta moi ta beta. Puis un frère absolument pareil à Betty guitare basse, frère absolument à Betty que tu as Seben. Donc toujours remercier frère Georges Takoy à Miki Toko, tu remercier frère Nabiso Papigen, tout le bel avis. Moi François beaucoup si moi on a battu musicien. Là j'ai déjà chanté en colo. Tu remercier frère Nabiso Dodé, frère Dodé donc Pivango. Donc tu remercier sœur Nabiso Benvinda. Sœur Benvinda, donc Elisa, frère Nabiso Elise, Lisa, tu remercie sœur Nabiso Sarah, Sarah Mouchipai, donc tu peux essayer Mbote Mingi, et puis sans oublier frère Tanguy Bangala, Tanguy Banks. Donc vraiment, ils ont pour la banane Nzambe, et Kango Labino, et délivrer Bino, Batou Bazana Makamamabe, et Riango Botika Mabe, na Combo na Iso Christ, tu peux remercier frère Nabiso Alimia Mongala, qui est toujours à nos côtés, et on a tiens on a quatre réseaux sociaux, pas maté pour na. Ils ont apporté à tout le monde. Parce que les gens pas fait mais après ça, les 1 million de vies qui ont besoin de papi qui n'est pas ça, on a tout le bel la vie. Dès qu'on n'a pas sur les joies et ango, tiens, on place sur LinkedIn dans les réseaux sociaux. Partout. Parce que tu as besoin d'un million de vies. Tu as besoin de messages qui et puis, il y a un bêta cité. Tant on va finga biso, et ça biso plaisir. Ça veut dire que le message est commis. Pour on va finga, et ça va, oh, bah, boumarabatou, na stade de martyr. Bango bazo finga bafana kuiti na bango bazo finga ba démo pe à partir à deuxième monde bazo koma donc place biso tozo CP là un message est commis que Dieu vous bénisse. Voilà Tolanda donc au stade de Martyr. Amen. Stade de Martyr et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de Martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko buzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de Martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia batu. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko kuzo bosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxie 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho moka mobimba babomaka bato bakangaka bango te moka mobimba babomaka bato bakangaka bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafo pasteur bafo chantre nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka. Pasteur, ma faux chantre, ça va faut juger bino na mabe bozo sala na moka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade Martyr, ça pour la loisir. Et communauté de messie, démonstration pour la popularité. Ma innocent bazo kweya, na sacrifice diabolique. Pour Kolingo
wakufa po yozala mumbwa moto te. Eli 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 la basta batani. Mon peuple périt faute de connaissance. Bazonyoko na bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Stade de martyr, Loki Kunga, frère, donc, chat, donc, ça n'a été. Amen, amen, amen. Donc, tout le monde, c'est les commentaires dans la combien le bic, non? Ah, ok, c'est Fandi. Mouvement Fandi. Quelle joie immense. Bon, en fait, on a qu'on y a malade, on s'est mis là-bas, on s'est dit, bon, on met ça là, là-bas, papigène, là-bas, c'est un habit sur sa ligue. Quelque part, moi, ma feeling, mon côté également, entre nous. Quelle joie immense. Ah, oui, mouvement Fandi, comme il faut l'accompagnement. Pourquoi on peut se faire un ensemble, ça c'est tout quand le comment bon c'est que c'est présenté, tu mets quelque part tout ça ban ensemble plaisir, tu mets un abisso, tu nous comme sur le premier thé, le dernier thé, biso ban ensemble. Voilà. Et là bon ramontu au lingo les quintel, na beta ko les quintel. Au monde. Donc OK, non frère, on est ça bateau, bateau na o moki baliki biso kana kisi. Voilà. Oh besoin de ba talent. Besoin et puis pendant ko beta c'est des bateau tout besoin bananga wana. Na mo ko former pe bango. Ils ont quelque part, ils ont dit que non. Ils ont formé, salabo, kitabo, matabo, et puis kitoko. Donc, il y a la danse, la chorégraphie, la animation. Vous avez un texte aussi, tout. La chorégraphie. Donc, c'est ça. Il y a comme un talent. Mais là, c'est que je suis finga mutu pour la musique, c'est mon frère. Musique, ils ont fingati. Musique, ils ont kisité. Musique, ils ont talent. L'habitude à son frère, on a chaque émission, on a un nzembo. Et puis, on a un nzembo, on a une danse. Donc, ça veut dire c'est ça talent. Puis, tu vas au monde. Attends, tu vas linga côté, mais ça peut être danger. Voilà. Donc, c'est pour la gloire de Dieu, frère. Amen. Voilà, donc moi, rapidement, tout le contenu, quand même, il y a un nzembo. C'est vrai qu'on parlait sur le stade de martyr, ça dit qu'il y a un événement où les gens ont le stade de martyr, les conseils, les gens ont c'est vrai que tout le monde a deux conseils de Bombina Batou. Vous avez fallu, il y a Mike Kalamba. C'est nous, c'est Bébé Batou.
Toto ba oyo physiquement tout le monde. Ah merci la précision. Voilà, donc oyo ba moni ben si des salemi je crois qu'aujourd'hui physiquement pour spirituellement spirituellement. Ba suspendre en tout cas activité non oyo ali activité sportivité na kati ya stade de Martyr ba suspendre ngo nyoso ils allaient suite en tout cas à l'événement oyo les kaki ba to ba kufaki na concert do ya Mike Kalamba. Alors c'est vrai au Mexique tu en Nzembo na kata Nzembo wana olobeli kaka ngote na belo bepi mamba pays parce que image sur la question na guerre est ma tout c'est que tu as un peu mélangé pourquoi est-ce que c'est mélangé mélangé pour te le bien que baza ba complice monsieur tout ça ba pembe na pembe frère te le bien que no ba politicien ba musicien ba faux pasteur pour faut préciser ba faux il y a des vrais. Voilà. Bah faux pasteur, na ba chantre, ba faux chantre, na ba tout na ba politique, on a basé ensemble. Voilà. Pour ba okanga bangote, bazo kanga pe bangote, bazo kufa, ok. Bazo kanga bangote. Parce que okanga bangote nini parce qu'il faut que aussi ba kanga bokena mona. Mais frère bozo mona bino moko guerre batu wana que na ba décision na bango bozo mona que bozo mona ka bino moko moto. Pas okanga. Il faut des éléments aussi. Okanga, ça va finir okanga ça bango. Mes frères, ils sont ensemble, frère. Frère, il faut que un docteur, il faut que un historien. Il y a Congo. C'est Pelé. Honoré. Mais Tara Misa Koufa, au moins, il y a milieu pesami. Namolaki professeur moi universitaire à Koufa Kiboy. Faut que na message moi professeur à Lekaki. Il a aussi parlé de ça aussi. C'est que professeur université, bazo kunyana ba condition moko vraiment lamentable. J'étais ali musicien moko a Koufi tala bonheur. Mais alors que bango bazo pesa ba considérer. Bango pesa ba la population. Même ba docteur frère, ba tout ça ba docteur hein. Mais voilà, so mona ba kundi moko na bonheur té. Donc ba ki parle ba bango té. Bango ba bazo bebisa communauté. Ozo mona ba mission baza frère na ça va bien politique baza ensemble là ba mission mission bango za nini. Ya quoi ya côté loingi na peuple. Ta le lo ba na biso. Ngala warrior. Ngala ce qui spiritas. Nous on a fait ngala et puis ba finga baza preba bomana. Na moko ba bunda ko na Paris. Ngabo na kuti na ntende na ko frapper bino fait au kamwa. Ngala zela na kuta na moko na nzela frère. Malgré tu na bonzambe to déposer dans Bible. Des frères so vérité. Nde na tambula wana bo ngala golo na ko zali kofi moko frère na nem so vérité. Frère. Ya moni bon bazaki belé. Pour bazaki makasité frère. Bazaki belé na ba mbeli na ngabo ko tuba ngambeli puna Yesu. Ozo mona frère. Mais c'est ça frère. Moi no ngana boti frère que ngana warrior. Mais on a maudit frère. Voilà, c'est ça, makambo politique balingi, ozomona ba musicien et le batina mutu yango wana maman mo mukolo ngana kofifi, tala maman obela ta ko bela. Ozomona, voilà. Ngana mona viva, mais t'es malade toi. Ozomona. Donc c'est ça communauté na biso. Mais jamais on ngana za universitaire. Ebimandeni. Ebimandeni. Frère, ebimate. Ozomona. Donc ça veut dire c'est ça frère. Donc on a ba politique, mission, tala ba fouteur ba musicien, ba pesa bango ba mbongo, ba ça ba réunion na bango. Kuna romona ba faux pasteur donc baza la mission et quoi endormir peuple voilà peuple za amen amen ba c'est belé ba comme l'église mais makambo mboka ba bimarate ozomona pour bali ba passer ba kangi bango kuna ba mission ba kangi bango c'est ça frère et on devient baza ba complice c'est ça frère effectivement attention ba complice mais surtout quand même bien ba mission aussi ba ali ko ça au bazar ça il y a aussi effort personnel na bango je crois que l'état peut soutenir la musicien surtout lui-même ba musicien ba effort ba spectacle tout ba ça la musique ba betaka ça toujours effort na bango na pour soutenir bango quelque part musicien la aussi sont quand même encouragés quand même non c'est pas féliciter non par rapport au travail ba ça là pas le pic ba complice ba politicien ba qui pas ba musicien le ba peut-être ba coup peut-être mais na ba activité na bango na ma ne solo mo je pense pas que ba qui par bango à 100% ça ne solo mo et le mo ga isaac pour moni politique wana frère moni y a un budget bi marape pour la culture oui mais que budget normalement bi marape pour la culture il faut culturel les ala il faut que soutenir ba mission yoka de frère so bango bazongo pour na bango moni bazongo pour na bango mais sikoyo frère oka ba mission te oka bola onga na sombanda ko pour na intel ba pesa bango ba 100,000 tabanga la kala banga kasemote yango na zo souti mais siko moni budget ngozo ke ne peut fait bango tout bazala ngala moni tout moko kutu
aya poto difficilement na qui na discours zol baké auto si sanda ko na ki batino zumbongo yo ba biso bakabela ka biso ezobona na ki mise frère na tongo lati bena net na lati cravate boye okimela na ba bureau okipe intel et ya na boulot na poko mlo zongo tangi mbo ozomona c'est ça moni ke poko kama monoko ozomona tala da élection tala ndenge ba yemba ba 300 000 ozomona frère donc ça veut dire qu'ils sont ensemble nous appelons sur 300 000 yo dénoncer quand on a raté pourtant il y a seulement dénonciation moi moké et ça va pour la bato mafuta frère et si à l'état ba pour mafuta oui qui lobby après mon ici nango azaka na bango pour ça na bango te ba ko kangai mon frère c'est ça frère ils sont ensemble pour détruire le pays il y a un monde lobby nzembo wana et ça des martyrs to tchongo tout ensemble nde bato bazo kufa nde makambu tout donc bato bazo nyokoma voilà tozo mona bazo kanga mutu te bazo bongselo côté alors faut to lobby poto bato na nzambe biso nde photo lo bango voilà on a la liste de martyrs voilà donc nzembo a consommé sa modération donc quelle grâce tala ndenge olingi partager voilà donc ils ont la YouTube et putain c'est moi qui on a moto nzambe kozikisa bango ngamona zoba kongo ai moto ngapela zoba na bakri ozomona donc ça veut dire que bien le Seigneur na kosenga na bino côté à danse moto wana bosela biso ba challenge pardon moto ato fandi no kaka otaka fire tindela bisongo le numéro frère Limia ngwana tindela bisongo pas frère Limia ata pas frère Tanguy, ata pas frère Georges, ata pas frère Dompi, Dodé, ata pas frère Papi Game, ata pas frère Ange, ata pas sœur Elisa, ata pas sœur Sarah, ata pas nanga moko ata na Facebook na biso. Partout voilà. Tinde la biso moto ko tiango kaka kota moto kaka pour bien aimé. Tant que bien dans sa moto wana même eux ça le mabeze batiki katina yo ezo tumbango. Aïe moto tout est spirituel. Moto nzambe koti ki fire frère. Nous ce aussi kananda kuna yo na santé na yo na ba projet na yo bien mais nous ce zika nde bazo détruire mboka nde bazo détruire ba vie na biso moto nzambe ko ziki sabango na kombo na Jésus Christ. Amen. Voilà, donc, on les allait prendre la émission de l'homme et frère. Avant tout, on a si je n'ai pas joué tout la émission dans le Boganzam. Parce que, oh, le Bamba Awa. Nazo, ça, frère. Marambe, le Bamba Awa, donc. Le Oinda. Donc, tout ira à Boganzam, frère. Molume Kambabiso. Amen. Bien, mais toujours titi da prière. Tu bien, mon collègue mission. Aya côté, ya banoyaye. Pe ko koi sabanguna na biso. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci de nous écouter, sabiso, papa. Malgré Bakomba, Bazola, la thé. Butu ko bundisa biso kotinda ba flèche papa ko mema ba kombo na biso na ba deuxième monde papa na biso soki yote papa to kokoka te papa yango to bitiki na maboko na onsam batela biso batela ba famille na biso batela ba projet na biso ko isa banguna na biso nzambe na bomoyi bato balanda ka biso papa bano ya yo bato yeso kufela batela bango batela misala na bango batela ba projet na bango ko isa banguna na bango nzam o esika maladie ezalaki et sauter au nom de Jésus-Christ loboko na nzambe ekamba biso ezinga biso na kombo na Jésus Christ papa te tiki message na maboko na yo yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Alléluia. Amen. Ningana soyez dans la joie bandeko ya bino paye bien aimé on est là to lobaki na bino nyoso toko mona nyoso toko yoka toko bimisa na poisa na but moko kaka bana nzambe baza la sauver makofi bien aimé toko banga bangote minduki toko banga te bambeli toko banga te oh frère toza bato liboso te alléluia toza ba vrai bana na nzambe toko déplacer te poto banga makofi toko changer mboka te poto banga makofi ko bomba ba ko bomba mais vérité ko lubama il faut bana nzambe baza la libérer il faut bana satana bakoya na kombo na Jésus Christ. Amen. Voilà, donc nous avons dans cette émission la biso. Donc thème principal les alliés sur la prophétie, il y a Mimi Chikeva. C'est un épisode de biso. Mais frère, avant tout compte dans le thème oyo, ils ont la question moko oyo ndeko moi comme la biso, je suis longtemps comme on a été affamé parce que bon, si j'ai appelé 6 ans concerné famille naïe. Puis je conseille ma famille belé. Il y a Azali Moana, il y a un ancien, tout le mécène, bateau, soutenir, musicien. Donc, produire, musicien, producteur, soutenir, la bande papa naï. Un grand homme d'affaires.
na mboka na biso azali na makambo ebele mais question ezali boye pourquoi est-ce que bato oyo bamusicien bayembaka bango ataza na mbongo ebele so na bacommerce ebele suka il faut kaka akweya donc nyonso tout ici ezali apesa exemple ya papa na bango tout ekweyaki ezalaki baye na bambongo babilo ebele bayembe mosusu etonga mais esila pete donc papa kweya donc ezali eloko oyo elekaka ekomelaka baparents ebele oyo basutela baartiste musicien baaffaire il faut kweya ye question yango la parce que je sais pas aujourd'hui atunango depuis kala arapele nga lisusu yango bon aiko to profiter quand même frère comme elle a beaucoup expliqué biso est-ce que vous avez une explication nango est-ce que bakoyaka aza na mbongo ebele a soutenir musicien bayembiye ba dédicacer na banzembo après ba faire tout vubu ezini na mai amen explication za ni frère avant de répondre na reçu le témoignage moko il y a un frère moko benga kinga na ko bamboko azalité tam so ba reconnaître na ba famille yo to ko ibsenga abina ngai frère JF nazalaki pire petit à papa Wemba pire komoni do bien na ngapinza na tindela ba bilamba en France qu'on a natinda la keba sapatou surtout ba basket bilo belé mais vie atikala ko bois kanga na album mon côté au moins vie ça en plein studio na bengi on a soyemba na ko rappelé mais papa ko bossa na té abosani au moins disque bimir au côté abi tiku to papa we bazo kufa abi ya benga abi papa mtabenga kai papa mtabenga kai Abi frère nanga ezalo ko papa apesenga au revoir abinga ngande mo kabisi papa mba bengi ba pisene ka mbote on salé ba hommage moko boye bien comprendre ka ngote ayo comprendre na suka to amoni ke papa mba kufaki abi atikala ko bwakanga ata mukolo moko te kaka na nzembu moko wasaki asuka soki l'école soki nzembu soki maître de l'école atika na nzembu wana nzembu moko boye te ma insistaki papa matikaki mais ça fait des années papa mba ali ko expliquer mon frère mon banzembu wana ali expliquer au monde babiloko wana frère eza babiloko moko soki batie kombo na yo eza alingi yo te parce que non parce que nzembu nzembu bango bato bela boka pe famille bala pe boka bango frère mais tala so bato boka bo bala wayemba ba bala bango mais c'est ça là yo mais mingi ba livre bana na bango mais ça na bana msoko boka te mais c'est vérité au mona banzembu ezo bima batie kombo na yo mais banzembu wana avec bima ils ont ba sacrifice ça les maka ba ko album to ça disque dur ba kenango ba faut ba envoûter et on tombe son o ka kombo wana tala bien ça ba ki Eric Kenzo ba Eric Nyonso to ba komi ba Kenzo ozomona ba Eric Nyonso peu à ton âme frangin wana frère na biso nga na yeba na kinya à partir ya mina ngamo Chichi Kalongo ba notanga na Lupio déjà na Lupio ba ça ba défier bilamba Kimbukuswa son nom Kimbukuswa comme on est là Kimbukuswa quelque chose comme ça vraiment voilà kimia sikozali na libota mobimba frère c'est ça au moni donc ce qui m'a expliqué donc moni kombo no soki ba boaki yo frère ko donc ba baby yo parce que banzeta ba ko envoûter nzembu na yo moko pe ba envoûter yo donc mona batu mingi ba boka ka bango soko talier kaka o moni ka mutalo yingi ata ce qui ne muto calme zo mona parce que ba demo bazu kombo na yo wana o mona ba demo ba ko baby sa vie na yo o moni ba mo so ce qui mobula basi ko mobula basi so be mobula mibali ko mobula mibali tala ba sœur mingi ba boka bango na banzembu soko tali ka fina bango ba bar ba boni msanga ba sœur na ngai zo mona mona ka ba bar na ba bar mulu mobalo mabe mingi pe ba divorcer o mona yo moko kaka o mona via lo yeke po nini kombo na yo wana ekenda na ténèbres ba baby sango omoni donc c'est ça moni que frère wana to ba boaki papa na ye na ba faire no se koi pas comme mo alors ça fait mbongo pour la reproduire ba michel ko ba demo ba koti omona le brou donc omoni c'est ça ngailanga na famille nanga moko papa nanga banzo ko soutenir ba susoliso papa nanga ba vina so ba lita bembo ba papa botingai omoni azali na ba magasin bilamba azali na mbongo ebele akoyaka bando teka bandako moko ozomona donc ezomona donc heureusement akufa mosai na nzambe
ça c'est million na koko tango eza mabe ça dit frère wana yebake eza mabe babwaka yo eza mabe voilà bon en fait tant aux babongo c'est comme si ba mission ba soutenir ba monter parce que pas ba mission mais tant aux soutenir mission frère eza vrai aux soutenir démon eza histoire vraie parce que frère ngana kenda kina simba kisi frère voilà donc il fallait qu'il faire tout ça ba voyage astral donc je monte ça la voyage astral et puis banga ba faire banga ba pesa ngani ni kono ni bag ba senga na somba bag de bag wana tant on a ça la voyage astral na mimango kuna banga ba travailler bag wana ça dit ngana ko zata frère na ko mono boui ko pesa nga voiture ko donc nazo mfuter quoi nazo dominer yo ngana mona ami manga moko frère ami nanga moko to vana ne pena to ba paye azo pesa nga frère J yo voilà frère J petit voilà c'est ça bizaba nazo proposer tala karwana na do pesa mo fali azo tala ngata te oh voilà fallait tout ça droit chemin donc azo bonde la fali pas pesa kare ya libanda na finga bona vana bi oh makambo za ndenge ni seulement la petite na fali ndenge ki kate la terre ndenge azo zala na biso lo côté so biso to lungwe tango batika liko na sali droit chemin oh na mona so mutu ayi na voiture azo bonde la ngabi voiture za libanda chef nani baba lunge azo tala tangati. Ok, à l'époque, vous savez ce qui concerne les sili, vous savez de demander ma voiture, mon affaire, petit makolo, na ba soleil, ba on tuma na quoi zo zelayo, tika ngata na kitambo, mais le logo mutaye a PC voiture, ata mutu wana te. Donc c'est pour dire que frère, ça dit que mutu soit comme dans monde wana, frère nangai, asa so mutu mukilité. C'est histoire vraie. Ata yo PC, comme ba pesa bango ba voiture, ba pesa bango ba biloko, okope na poto, pardon, qui type kin, a reconnaître le soutien. Peut-être que yo PC que c'est qui était c'est qui démon, pour ba ça va dédoublement. Ozomona. Donc ça dit ça monde moko vicieux frère. Donc faut en yesu. Ozomona aya zo dominer yo même quand on linga basi. Naza na mina ngamo ya no tcha dikasa na sa lulemu. Au monde na mosi penda ayibi mbonga mobane na ndako ke pesa musicien. Ozomona. Toi ni ba mfuteye yo ba mfutende yo abonga mbongo na ngai tamanga mosali ngai ingrat yete envoutaki yo yeza faut que ne pas musta yo sili faut que ne pas musu ozomona et puis on se côté na bureau wana aso ko dominer pas na likasa na salle lem ozomona donc basi bendingi ya le na kingi ba sala rango on a salle lem wana amulika na ba ville yo comprendre no PC portable na pipi tu na portable na ngapenza avant la dominer yo donc sans Jésus-Christ mama mingi. Voilà donc la réponse par rapport à nous, ça dit que voilà donc bah monsieur va travailler. Na kato côté frère, un moka partir ba TikTok yo, ba réseaux sociaux ka ndenge ya boy. Un moment zo côté total, moment la bato na kala ya Paris. Frère, nous mo ka ndenge na tika bango, baka na luyingi. Nous bandinga na msusu ya Belgique, mais ninga msusu ya Londres. Oh, nous ma kande na tika bango kaka. Ça ngabita ba beba kaka bato na ngayo. Ozomona tout ça na kulutu na biso papa na biso acha mon voto frère natangi kombo na ye wana kulutu na biso tala kulutu na biso na acha komi nango frère bomoni kaka bagera bilamba na bana mikie ozomona eza bat oyo batambola kina ba musicien ozomona ni kulutu na biso wana exemple mne nango wana omona asa na kati ya bamfutuma omoni et puis nazo pesa message na makamoro yango yo papa nzambe nazo pesa message na kulutu na acha mon voto papa yeba nzambe yeba nzambe pambate babiloko yo tambula kina ba papa wemba na ba jibe na ba kofi obite nini basana bo moyi na yo poko mono na ba réseaux sociaux obiko sona bana mike momba bilamba keba ezela seni ba tamoko de la fin ozomona donc il est temps kulutu yamba isuna bo moyi na yo voilà tela molimo na yo préparer éternité na yo kulutu oso sala ba makomba bilamba bisoto yebi yo ozomona il est temps tikabana wana ba ya mikemiki wana ba manquer ba respect comme na mutu mo tam sou sa perbo azu finga yo et ça peut biso parce biso pour biso ba petit na yo ozomona asala ko ba oncle na biso ozomona ya ngokulutu acha mon voto message na biso ngwana na kombo na Jésus Christ. Voilà. Merci en tout cas frère. Rapidement donc je vois une qui réponse à question naie voilà sur batro ba soutenir ba musicien voilà c'est ça les conséquences. Toujours pour ça, sur le dossier, donc il y a Sernabiso Atikibiso, Mimi Chikeva, pour la prophétie, parce qu'il y a un Obama sur les réseaux sociaux aujourd'hui, TikTok, frère, donc Minatika, émission, tout par rapport donc il y a décès à Mimi, ils allaient à Masolo de Zozonga. Amen. Invité Batoumakene qu'on soit extrait en émission dans Ndengenini. Vraiment, à la lettre. Partager, partager.
ça une émission sorte mais qui interprété de différentes manières. Fait yo mo za la biso lelo awa. Je crois que c'est la première fois où c'est prononcé après liwa donc il y a Mimi Chikiva. Tout le monde ça va vidéo tête on écoute la no makambo ngene. Alors d'abord prophétie yo loba qui est en 2020 dans lobby il y a qui après liwa donc il y a Serre Nabiso sous pratique à Gibiso comme on est sur la congolaise je crois qu'il y a une émission là et puis la 4 émissions en pleine émission parce qu'on parlait pas de Mimi Chikiva voilà mba beaucoup de katinga on fait la zo kata yo parce que c'était un peu ça je vois une émission a dit toujours le bonjour makambo nazo kata yo bah moi le makambo tu as parlé il y a Mimi Chikiva c'est que d'abord Bichot c'est pas vraiment honnêtement aventure mais quand même ils ont réalisé ça les mis mais quand d'abord expliquer Bichot comment est-ce qu'il y a interprété une sorte de prophétie en lingua. Amen. Là, autant verser mon coup, avant de répondre, je mets mes lunettes. Alléluia. Alléluia. Bien, il me faut attendre malam pour qu'on aille. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Pour na boy, frère nangai, ton mutumo kufa wa kepa nzambe. Otanga ma vie. Nzamba tuni. Yo de notre musique, tu vas nater. Au professeur va tanga ma vie, mais j'aime mes lunettes. J'aime quand j'aime mes lunettes. Qui est les grâces pour n'attendre bien. Frère nangai nazali na 1 Corinthiens chapitre 2, dans lequel on a versé 7 à 10. Yo le n'entend frère. Et j'ai lu au nom de Jésus-Christ, frère Yoka. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous, frères, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alléluia. Toujours continue. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Au monde, donc ça dit que babi aoni. Donc sagesse en zambe, ba chef bato mukilo ba chef, bato ba le kuma mukilo ba yebi ngote. Pour ce ba bango, nde ba nga ba bomaye souté. C'est pour dire ata onga na lobaki ba yebi ngote. So ba bango, ba nga ba crucifier ngate. Moi ba so crucifier nga ilelo. Tout mona. Mais so parce que ba yebi sagesse wana te. Toujours continuer frère. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil, yoka frère, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Frère, c'est par l'Esprit que nous prêchons la parole. C'est par l'Esprit que nous parlons de la parole. Frère, je parle au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce! C'est par l'Esprit, frère. De haut aux monde à base pour s'acharner contre Bissot, ce sont des gens charnels. Aux monde, base spiritualité. Aux monde, frère, toujours continuer par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Aux monde, frère, c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Voilà. Ça veut dire que, frère, ce que l'Otalinga Mogu n'a pas dit, yo, tout ça, yo, n'a pas coup de marre le baraté. Et mon akendaki, yom to tindelinga que tu pas le Congo, na mon peu frère Perombale a tindelinga, ba to belé, ba tindelinga, tela makamezo ringé, même frère nanga Soulay, na pesi mbote, Soulay Voloko, grand frère à tonton Lay, a tindelinga pe ango, obi ke na ki na tali ango, oh. Frère, n'a retenir 3 biloko na lobaki. 3 biloko. Na lobaki loka liboso. Mimi. Kabwana na makambo mabe. Et loka liboso na lobaki. Wana frère, azakutu sœur na azakutu master na ngati Mimi Chikiva. Ce sont nos petites sœurs. Ozo mona frère parce que biso baso to bimeki na bango baza ba ya na bango. Ozo mona frère. Donc ce sont nos petites sœurs. Donc ce sont nos petites sœurs, ça dit ba minaye kiri na bango wana. Au pluriel, ce sont nos petites sœurs. Bah oui, ouais, bah mina, bah oui, frère. C'est une banque, disons. Bah oui. La preuve, comme ça, tu as dit, quartier latin. Mimi, tu as dit, baki, ouais. On a dit, nanda, walibala. Vous comprenez? Voilà. Donc ça dit, tant que tu as dit, quartier latin, tu as dit, voilà, bah petit, tu as brigade, bah ça l'a quitté. Mais il y a bah pré-bisso, après génération, souka. Tu vois, bah on boit kaye, na boye, bah wingé, bah c'est ça. Ce sont nos petites sœurs. Ça dit, pourquoi je dis ça? Ça dit que tu tamboula na yete ponaye, bah vinaye. Au moni, donc tu es banika, ah bonjour. Mais non. Il y a dit que wana grand frère, j'ai fait fond, il y a dit que wana petite sœur. Bonjour, comment tu vas? Bilo mwande mwana na ba milieu na ba nini to kutana wala, c'est tout. Mais na ybi vina yete. Donc ça veut dire que lelo toujours mona so ba bilo zo ba TikTok, ba tu bazolo ba vina ye. Ngaba lobi ah
nzamba lobaki na monoko nanga ki atika mabe donc c'est que nzamba monaki mabe mo wande ko sala et puis l'homme mibale na lobinini akabwana na fali l'homme mibale na lobaki angwana akabwana na fali omoni eloko misato na lobaki ayamba Yesu na bo moina yi 3 biloko ce qu'on a retourné bateau est-ce que na 3 biloko asaleli ni na yibité parce que zo mona ba biloko zo mona ba TikTok et talibisoté zo mona tezo yoka ngokaka ce qui pèse vrai, ce qui pèse faux, tout y éviter mes obima. Et puis, nous avons le logo, frère, na batu oyo bayaka, soi-disant, na ba réseaux sociaux, botika ko finga ndeko na ngai, botika boy, toujours qui na ba finga batu te, mais nazo baka entre parenthèses gaga. Mais ça na batu belé ba osala mabe na ba réseaux sociaux, frère, bazo finga batu, ba osala mabe, bazo boma batu. Toujours mona ndeko moko te ya batu wana telema aloba, apiksa ndeko na ye. Mais ce qui ndeko na kufi lelo, bato abanda osala mabe bakomi kofinga ye bandeko babimi tokobeta botika non tokundite ozomona sikoyo donc bato moko malhonnête ngai na lubaka ngo frère yoko toyebinga bien nga na binga na même bana ndako yo yebinga alléluia pembe na pembe frère ngai za bongo ngai ndeko na nga mo nesaka bandeko na ngai nesaka bana na ngai bakangi sex step no moko na nzela et bien les réseaux sociaux mutalibo so ko donner zanga ngai saka bango et puis na tipe na bolumbu no na lobelia na lobaka ngo frère parce que nga za mwana nzamba solo na kote le te poza ndeko nanga na kote te poza mwana nga donc ce ko sali mabe tu ko redresser yo pourquoi ko zonga na nzela simplement c'est ça frère donc Monique yango na nga na betela ngo c'était vraiment voilà et puis c'est honteux tout le monde a les réseaux sociaux au monde ba yaya babimi ba leki babimi ba tonto babimi voilà ba camarade babimi ba mbele bimi mais tango muto ando sala mabe na réseaux sociaux oya quitté pourquoi ngai botela ka ba réseaux mon ko bomona kata ndeko na moto mwana nga moko bomoni botindela ka image wa na le quoi qui na réseaux sociaux na raison c'est pas na réseaux sociaux mais puis le bomona ka bandeko na bolo barate donc et puis si pas c'est pas si mal c'est ça frère on a pas bilo mi ça to pona ndeko na biso donc éviter ceux qui au bazaki ba proche na ye nde ba ko biso soka ya maki yesu na bomo na ye soka tika ki mabe mais tout ce monde là que même to bazaki tika fali éviter ce qu'il qui fallait, tout éviter. Voilà. Donc c'est un peu ça. Toujours présidente. Hein? C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que quand Dieu a parlé, vraiment, il m'a besoin Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais batou, bazo, côté attention, pas maté, mukili kangi bango makasi. Ça veut dire que et puis nzamba le belaga bateau yayi. Ça veut dire ser na biso mimi tike va donc ça veut dire nzamba yebaki. Parce que tant on a le baki bongo ponaye, ça veut dire nzamba zaki na besoin à protéger. Parce que nous avons montré qu'il y a pembeni naye. Omoni 18 ans. Pourquoi tant on a? Parce que il y a un peu de prophétie qu'on attend moula ibongo 4 ans quand même on le voit en 2020. 4 ans après est-ce que bon quelle est peut-être la durée d'une prophétie parce que comme vous soulevez quand même Mango. Donc quand on a la question là sur la durée de la prophétie. Na que le moko na tangelo pese moko. Na tangelo pese moko mbangwa wa na tout numéro. Lequel a question moko frère en attendant dans le verset bon, en fait, il y a une question qu'on a, ça dit que par rapport effectivement, il y a Malobolobaki, parce que comme bon, il y a un qui a monté, il y a sur place. Bon, c'est vrai que tu fais de la qui a monté. Voilà. Tu le bien a prêté. Tu le bien moi bon, il est mais est-ce que Yomoko la conscience donc quand tu parles comme ça au lobby pour prophétie pour le bac de la part du Seigneur c'est le message pour le bac c'est de la part donc tout le monde pas bien pasteur bien de la part du Seigneur c'est ce que tu as dit voilà mais après est-ce que il y a pas une démarche au Yoko ça là peut-être qui est vers mon toi là parce que bon quand même on a un message au jour où il bim la carte émission amen parce qu'il y a un message qui dans mon émission t donc précisément ça dit que voilà et bimi kaka émission ka tout ça donc kamba pour lui n'a pas mon photo est-ce que tu es qui non non bimi ka bo donc c'est pour dire que frère tango yo ju message à bongo et bimi na émission est-ce qu'il n'y a pas une démarche à part peut-être des missions il y a ça là pour la contacter peut-être des gens concernés par rapport à Malobo Lobaki frère nanga au monde il faut pas comprendre la parole de Dieu on a même pas mutumo par le baki au monde ce qui nous a un message frère ba comprendre en côté comment que le luka mutumo ko boye donc tant que boza ko tout na ba antécédent parce que bazo benga président ya ba warrior biso to ko ba mabe aba falia est-ce que benga ko zoyo la preuve, maintenant la salle qui est dans le baki prophétie wana, au monde qui moro ndenge batba finga kinga.
naki et puis na bato bazalaka na ye donc ça dit yemta tindi bango ozomona basenga be mission na Kinshasa na Paris na moko na danseuse moko boye azalaka danseuse ya Eminea communique minga na gamna na tanga kombo na ye Zidane voilà Zidane en France oui que fille wana na benge fille Ali Bisanga bon c'est une jeune fille c'est une sœur voilà oui que na bien personnellement boité mais lando mona ye parce que ngazo lingi mené mingi pour mener à mwana ya to uta école moko école ya Jina wa Jina mais nazalaka moi voilà donc ça veut dire que nando lingi mené à mingi sa façon de chanter makambo na ye ando baba fils Abraham et pas ando baba vérité alors à partir ba répéter na otala na mona ba danseuse na mona Zidane wana nando sepelani mingi surtout tango na poto frère na sepelani mingi na télé asala ke émission moko na petit frère Nabiso Nolitam à qui je dis bonjour frère aloba asala témoignage na ye frère azalaka rien na Kinshasa mais a commis na poto frère Cameroun to le barabatu asali ba formation à une salle a commis que chef d'équipe a commis ko former batu et puis nazo kaninga za ko s'exprimer ngabi mais quelle grâce ba faut ba l'exemple na ye mais na mona qui est passé là na vélo finganga omoni na lobela mabete na taleka kana kamwa omoni beaucoup à partir de l'autre de la sœur na lingarming une femme courageuse les gars ba femme na biso ya frère base la courageuse et ba femme na biso kana sima ba musicien na sima ba politicien ba tondi na banganda kana ba via loyenge ba fi moko terre à terre ka ba musique ba loyenge kaka ko bina na ba TikTok mais comme on a ndengwana a outi rien na Kinshasa a commis na poto leader a Koufi mais a fait ba formation frère c'est à féliciter mon ngana lingara mingi mais a finga penga moni yamo mutu ba baki lelo siko bo finge kaka to bo changer maloba OK nzabe mtaloba ki et puis nzabe soka lobby yo ko finga nzaba ko beta peyo posa nzabe mtaloba ki autrement question mon papa par rapport à la prophétie on va verser mongo parce que bon ça fait quand même 4 ans le bama voilà yo lo no tanga na songa na Habakkuk chapitre 2 na kina on a verset 3 et je lis au nom de Jésus-Christ fait que lo no tanga car yoka frère car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce qui nous a balobi, il y a ça fixé. Il y a ça, et ça fixé déjà date. Dans le katango, na date boy. Et puis il faut bailler chiffre 4 prophétiquement et là ici délivrance. Au moment de Lazare après 4 jours à Sekwaki. Au moment de Israël bazaki en captivité pendant 400 ans. Chiffre 4 frère. Au moment il y a balobi ayoka. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Yoka, elle marche vers son terme. Yoka, elle ne mentira pas. Yoka, fait yoka. Si elle tarde, yoka bien. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Au mon frère, Babi, le temps est déjà fixé. Par qui? Mais par mon temps, peu ça qui a. À ça fixé, j'attends. Mais si elle tarde. Yozela mokaka ekoko kisama et pas baxi ekoko kisama certainement donc ça veut dire voilà le temps que Dieu te donne c'est le temps où se convertir et puis chiffre 3 et ça peut prophétique et là c'est chiffre accomplissement comme on dit Jésus-Christ a dit dans 3 jours je bâtirai mon église dans 3 jours et ça l'église bâtiment ça dit qu'il y a 500 peuple dans l'ail il parlait de sa mort. Donc ça veut dire que chiffre 3 dans 3 jours. Donc ça veut dire que prophétie ils aura temps déjà fixé pas na yemo konzambe. Atikeli ser na biso 4 ans mobimba akabwana na fali akabwana na makambo mabe pe ayamba yesu na bomo ina ye. 3 choses. Ce qui sert na biso sala rango ndé akufite. Bon, c'est vrai que bon, d'un côté parce qu'il y a mis à battre ouais, donc côté. Mututo kufa. Mais ndé sikoyo, eza bien okufa liwa ya Yesu, frère. Parce que mingi bazo kufa liwa ya Yesu te. Mingi bazo kufa liwa ya famille, peut-être na famille bakatele bino mbula moko bokoma na mbula wana te. Ozomona peut-être mutu moko kisimba kisi na famille, peut-être osali mutu moko babe azongise liyo, peut-être mutu moko azara jaloux na liyo. De makambo beli. Ozomona porte za fond. Ba porte voilà, yango soki siko zana Yesu, frère ba kokote okufa liwa Yesu. Quelle grâce. Ça c'est vrai. Frère, comme tu le dis sur prophétie, il y a plutôt qui ne peut pas définir prophétie parce que tu vois de mêler ma prophétie tout ma pas de mêler même la Congo là, pas prophétie
prophétie puis à l'okuta il s'allait m'apéter bateau l'okuta la prophétie be l'Obama ni na ba bengi prophétie ah frère ça dans l'église l'église plein pour mon qui on a ça également l'okuta nous on parle de la part du Seigneur l'église on a frère bako sabinoté nous sommes dans la nouvelle alliance. L'église ce n'est pas un bâtiment, l'église c'est un peuple de Dieu et puis c'est pas un mot chrétien, c'est un mot païen. Yesu ta mayaka kutaki église ça veut dire écoutez qui ba groupe de gens ba le la politique ba benga bango église ecclésia voilà et on se pas benga pour c'est l'église na ngai donc ba aspect bateau yo bando le belanga na ba kwa nyo soto ya rue de so bakata Belgique to le bana fa linya kuna pe mtazo loba kuna pe na Gabon to za na petit na so benga chocolat de fille findelengai petit na biso il pas taquer bango kuna kusakana te au même pas nzambe donc c'est ça l'église oza muto bozo telema na ba kwa donc bozo ganga abi TikTok kanga boza ba azo boza ba sataniste bokanga na bilo TikTok bokanga na bilo YouTube c'est ça en fait net biso bakanga qui évangile de la nuit voilà bokanga na bino bokanga pe bokanga nous on va toujours parler nous parce qu'il y a un thème de kanga so minoko c'est ça ba na nzambe to sala mpona mbongo te la preuve mon nzembe bimiti na tina on a réseaux sociaux na yo na YouTube na yo papi kele pe kuna tina ibote na bino donc ça dit on a besoin mbongo te on a besoin bafuta biso te nous travaillons frère moni batwana to leki bango parce que nyonso bango bazana ngo biso pe tout ça nango ozomona mais bango bazwa biloko bazana ngo po batangisa makila ba innocent oboni frère ba boma ba tout frère ba mela ba makila po basuma ba mapango basuma ba voiture mais biso sikoyo qui est les grâces et ça na moto akufa pour na biso fait le bata dit amen et ça na moto akufa la biso déjà ozomona taxi makila pour na biso frère to somba pe mapango to somba pe mituka pour na bana na biso voilà et pour na bana na biso frère ça pour na bana na biso to za la kinya to salele bien to dans na besoin tena boma muntu na besoin tena na zo ba chance bato ya famille na ngai botala ba famille na bango ba pauvre ça bato ozomona ba ça na ba chance ba famille na bango tous les musiciens là ozomona frère donc ça na ba chance ba politicien on a ba belé frère ça na ba chance ba famille na bango ozomona après bango comment de ba fina bino ekoma ozomona et puis si passe et puis si ma frère c'est passé prophétie mon frère comme Tangiango donc même si elle tarde attends là il s'accomplira c'est ça la prophétie c'est ça la prophétie frère c'est la bouche de Dieu c'est là où Dieu parle au monde fait biso zakaka na le canal tout simplement ils ont été ngabo singa bono ko kanangati ça dit nzambe ntakoloba na munoko na ngai ils ont kaka acha mon photo na ibite pour nzambe na ngai ba problème ngo yango omoni nazo senga la kulutu na acha mon photo tele zo nga mingi papa yamba yesu na bomo ina yo kulutu yamba yesu na bomo ina yo tika kolobela mamba sap oso sala mamba sap tika kokota na makambo wana yaka kana be mission le baka makambo bien sensibiliser ba jeune ba kende misala ndenge ben le bobo asalaka ozomona ben le bobo je te dis bonjour ben le bobo c'était avant il était ignorant comme ambassade qu'on a papa wemba lelo ben le bobo frère asalaka be mission azo sukola basani frère omona bogos ya ndengwana ozomona donc omona azo sukola basani ata sonité il a Jésus en lui ozomona frère donc omona azo sukola basani albana ba jeunesse azo bana jeunesse bolandela bisoté de ce qui battant ozomona mais mabeka ya frère nga ben le bobo na moko na monaka soki bato musuba ya ba sapa ngolandi subango susu omoni comme ce qu'on appelle sous sap nous on so changer qui nos créneaux frère nga so changer qui créneau continuer na créneau changer quoi na bongolisa ba jeune peut-être des missions nzamba pesa kiyo ngana bien que le motivateur de la communauté kombo ngana pesa yango wana ozomona mais so bato ba utaka soki ba bozo landa bango susu bazo bendoka vers le bas ozomona et là mande comme ça tikaki mama ba sapo na yo ba kozongela ngo lisusu omoni za kwa mtu moko sanzaki olebi sanza na yo voilà c'est ça frère alors kutu acha mon voto anazozunga ka hapa na yo omoni voilà kulutu il est temps tika babilo kwana yamba yesu na bomo ina yo même ata biso soko déplacer to ko se déplacer même so pour lingi déplacer yaka kulutu to kozana yo to ko yambiso yesu on va prier pour toi kulutu tika babilo kwana ce n'est plus à ton âge bana si ba koli ba koko pesi ba koli na kombo na Jésus Christ biso mutu ba neveu na yo ta ba soki ya pembe se bina mande fois pembe ko bon ko loba ba koko no na ndaku et ça sonne. Voilà, mes frères, mais tant on le dit, la prophétie c'est la bouche de Dieu, donc il y a cotisé aux canal. Voilà, mes frères, bon, pour ma prophétie, même aussi, le diable peut appeler ça prophétie, frère. Bon, ce qu'on a dans le comment on peut distinguer vrai la fausse prophétie, parce que
mais bato ba la kati ya ba science occulte bato ba na misala mabe ba pesa prophétie pe ko kisama ka frère pour le balikambo c'est la bouche de Dieu ou bien bouche du diable parce que par rapport à la définition de mon PC la bouche de Dieu mais quelque part prophétie fait du mal yo na tengelo moko na tengelo awa frère na tanga verset moko yo na tanga verset moko awa na Amos na kimna na Amos chapitre 3 na kimna na verset 7 voilà et je vais lire au nom de Jésus-Christ yo le tanga wa car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous savons que c'est l'homme frère sans aïbisa va serviteur naï va prophète frère c'est qui un prophète? C'est la bouche de Dieu, là où Dieu parle. Pourquoi Dieu parle? Pour nous avertir car on a peuple naï. Mon frère, c'est ça. Nous avons le peuple à l'imalikambo à royebisamo mutu aïbisayo ou yemo royebisayo. Mon frère, donc ça dit le lot batubazo tellement so quand même la vie a péché oyo kanzambe et ko salaté. Et puis c'est qui est serviteur de Dieu frère? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Faut la mettre la mot c'était. Abi vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, auront des songes. Mon frère. Donc ça veut dire que dès qu'on a tous la nouvelle alliance. Dès qu'on a tous la nouvelle alliance. Mutunyo surtout azas musali nanzam. Tant que tout ça mobalo nanda ko sœur nanga o selanzam. Tant que linga ramos na yo o selanzam. Tant que bana misala mabe o selanzam. Tout ça sous na temple été. Temple za tes frères. Temple za nde yo. Pour muli manza mevana ka kati na yo. Na scène alliance. Temple ezaki na bâtiment pour muli manza ezaki na kati kuna na lieu très saint. Muli manza c'est bima et comment kati na mutu. Bato mona surtout na bakim. Basala l'église wana. Misale zate frère ezaka po balia bambongo bakosa bato ba na ngotina ba poto po balia kaka bambongo mais bonzambe na kati ko nezate tango zo banga nzambe frère nzamba za na yo molimo nzambe za kati na yo nzambe peut utiliser yo ote ya moto voilà nzambe ko utiliser même voix frère moko en Afrique du Sud bisanga azo bimana sœur moko boye sud-africaine moko sud-africaine na mbana zaki soda mbana kendaki na mission de travail il y a maintenant moi si voilà mais moi ça yebisa vérité il y a ba quitter akaza moi ça femme seule nous on des temps moi mobile songi ba foisé ba si mobile na babi moi c'est là zairo mo ko ayakawa abimaka na ye moi mobile abimisi munduka si moi c'est benga type wana na butua benga type wana ya moi c'est ba bengi garçon wana les frères ont pas bimi abi na butu dans mazoya moi ça ko c'est chérie je t'attends oh j'arrive soit quelque chose après c'est que bambo et puis il y a félicité ça la galère voilà tant zoya frère voix mora télémina nzela alekate netikoloka yimo zo le mbo zo ratengala akene bembo zane frère azongi pendati mabatami quelques heures frère quelques heures azongi akomaka kwana mbo na zakaka mais pas tout ça bazo leka ya lekate. Où il est était même moi dans le 6e sens ça dit vous avez un message à son épinda à quand le téléphone à lali ah bien ma quand téléphone qui n'ata lobby bazele mutu mobimba yete maman mobali yango yemo si moi c'est ça la numéro na ye mobali mo tikele message abi biki soko yakao mais na kozoka un jour omoni frère ça dit que donc moi na siko ça l'église omoni siko ça dit que frère Dieu peut parler frère na eloko tout ya ba depuis mutaliboma aussi mutaliboma mais dans la frère moko betele biso mutaliboma kanga inzela pa lekati mais mutu so lega azo lega mutaliboma ça dit yonza mazo bengo zo boya atalo oboni po na famille ba ebisaka ye yemo na ntoto lotaka oza nzambe na kipa ngote mais mutu so leka et puis ezela kwa mutu alonge pena kitambo frère akena commune muso akomi tisiko na commune muso neti na njili. Donc place à yebi kutu batu bate ba yebi yete aketa la famille mo bazala kuna abona mutelemo mo na nzela se mina na fulu atalabi yonza mazo bengo lingite azonga mbala moko doki akomodu na nzambe c'est ça donc frère bakosa na bango binoté nous sommes dans la nouvelle alliance voilà nzambe a besoin mutu nyo surtout pour partir à frère Limia a aux amours na frère Limia a aux amours sa frère Limia a aux amours sous de quoi frère Limia aux amours donc c'est ça donc bien aimé le Seigneur bazo ko sabino na kombo na Jésus Christ. Bon, répondre à la verset plus c'est Nathaniel déjà. Répondre à la question c'était quoi frère? Quelque chose à dire par rapport à fausse prophétie pour c'est vrai parce que on oublie prophétie allait
et où t'es pas en Zambie. Mais diable aussi appelle ça la prophétie. Voilà. Alors, comment on peut distinguer maintenant en Zambie, maintenant il y a diable? Merci frère. Et nous on a pour Zambie éliminer. Et puis moi je me dis frère, et ça m'a la mobilité. N'est-ce pas vérité? Nous avons le roi de maman Françoise. Nous avons la sagesse de Dieu. Maman Françoise ma comme sous sozo telle que maman Françoise frère. Ben le ka témoignage de maman Françoise limbisanga frère. Tana zaki na mokili na bimaka na fille moko boye. Bon, sera mo siko na bimaka na ye frère. Batu nyuso azaka na sida. Oh, mobali mo bakufa na sida. Akufa mibali misatu frère kanga ndeno ga eloko wana bani kokonda. Na konda penza na komaka loka musapio. Ako biso bato mitimi ka mutu etikali yango moko. Zoto nyo se limoy. Obike nazo tambola so mutu to na mafonza akundi bundingini. So ngai ndeno ga asifi babedenge sur la serre wana akufa mibali misatu yobi maganaye. Siko nanda couper nazo ko meko toucher maman Françoise te nazo kusika na ba studio na sana boy nazo kusika ndengona frère tina nazo ka idée na bité pendant comme na idée frère tellement de diable ça na moto frère na bino mena taba drogue ti ba tu bana ke akondi pona ba drogue na kufata na sa drogue tala idée diable nazo anga bo manga frère maman idée singa te sona mo sinayo na bedi na ma Françoise na bi limbisanga mona sona kondi boy na pimaki na ser mo boy babisinga azaka na sida akufla mibale misatu yango na kondi na souci yo ponanga nazana malade yo comme Françoise benibo landa yo ba Françoise na on les intelligence mokilité pe ya nzambe albina ngame papa mo sukunda boy pe kufa pamba ngale se pe na zape na idée na bonomela na drogue abi non abi mendaza jamo sinayo zomona tokeka na hôpital soki basalo ba examen so ba besoin maladie papa mais on peut bien ba kiss na yo tokosoba ba précaution frère kaka ninga lobaki nanga wana na suite délivrance mbala moko noki bien pour moi c'est ngeza ye na bomamo na batu ngana kokufa ya kufiba na batelengani zomona donc esala nga pasi vomena tika na ngana ni bomela ngana ba drogue na yo na na kini libela na ko ba so droguer na kini zomona mafuta bi non papa ko sa bongo te frère t'occuper l'hôpital ba bendi boy et l'occlusate comment ni parce que maman Françoise a la sagesse de Dieu so possible suka wana bo to kabwani ulubumanga lebinga e personne na uka e famille nga uzomona abomio lisusu uzomona mais maman Françoise frère abinanga papa so za maladie to bozo ba précaution frère talana mo sabongo voilà ya to lubaka no maman Françoise frère nangai au fini bozo ko mko ezati et peda maman Françoise Tiel grâce voilà balanza balinga mimi parmi ba richesse nza ba pesanga na vie a pesanga maman Françoise pe azar parmi ba richesse ba merveille onza masana nga uzomona tala musumba zalaka avant que musala fa la mbelanga biloko odia donc il faut servir nga et puis avant dinanga donc naso na die ata saliaki ya kuvanda nanga fo na kata poto izaka sura izara ngana dia ka fa vanda pembeni wana vraiment tozo solola ata sa ntato zo talanga mo zo diotaka muke non frère nangai tozo mo abi okisa émission ko finga terre ngai babo bonga la finga ka botel non ser nanga zala mo sa bongo zala mo sur quoi maman Françoise moni zala quoi maman Françoise ko za mo sa bitumbate ko za mo sa ba camarade belete ko za mo sa ba luyengete bo moni ser tozo manaye wana sœur Benvinda Elisa tozo manaye camarade ya maman Françoise yem ta recommandanga sœur na camarade na yebi yemba na hi ozomona bakola na ye na poto ozomona muni donc c'est ça et puis camarade belé sur tel sœur Benvinda ngo kalko maman Françoise mona moko bien kimia nzamba pambola yo sœur na na kombo na yezo vraiment c'était pas la question camarade belé ne sœur to ka kufuna njaso ka muru wana so baninga ka batile poso camarade de belé do ba vie mo ba wana il m'a toujours la couvert. Je n'ai pas de fausse prophétie. C'est ça pour te dire la différence. Parce que il y a peu ça. Je la prophétie pèse au qui ça va. Tout le monde. Ah, petit peu de comme pas net. Mes frères, il y a diable. Au ressenti qu'ils ont le kuta, au ressenti qu'ils ont nzambete. Comme on est nzambe, ils ont la précision. Maman olangi, ngana yo kakao, na lobake loko moko, na bi maman olangi. Soko yebi makamombal na yo eri yango yo réponds-toi nokito ko landa ye mama olanga omelekite alandi mo mzamba loba nzamba so lobi frère akena ka gauche droite ti na lobaki awa adeti akimpui kabona na werason
aye ko répondre kaka pa na yo aye ko répondre kaka pa na yo toza rappeler lo ozomona frère donc ça dit biso tolobaka avec précision Mimi Tikeva sœur na ngai kabona na bloga mabe kabona na fali yamba isna bo moina yo c'est le message qui vient de Dieu liwa ezali boso na yo atiki biso moni nzamba loba mais soki pa ba pasteur wana makambo lokuta ozomona o na nenga zo lobango yango te frère ozomona yango te nzabe frère ayaka ko cajoler mutu te neti autant mwana osala mabe obane c'est le père qui parle au moment nzamba loba o sentir que papa mta loba yo va dormir c'est ça le père nzamba loba te ke obala frère ndonanga avant nzamba pambolo faut tika mabe c'est ça nzamba ko pambola mutu na mabeti ya romona ya satan mutu azane kobo ba pamboli ozomona parce que eza magie au moins le congo okena musikati la parole de Dieu déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin ozomona voilà bato na tout la prophétie ko poto nzamba ko loba bongote non non ka denile c'est bato mso lobela ko poto bato ben pidik mutu mabe le bana ko poto mais son la poto ko sala peni au moins on a un blocage tam suna mabala tam suna ba problème tam suna misala tam suna santé parce que Dieu ne t'a pas mboula ki faut Dieu pas misala Dieu ne t'a pas mboula ba ba pese ni maquillate voilà donc c'est ça frère nanga voilà donc avant tout ce même de Siango il y a sur la biso atiki biso Mitikeva frère bon je crois qu'il bat quand même parce que monsieur Ebele Mitikeva moi c'est qui toko ndenge na vraiment frère moi c'est qui toko et on essaie pas basser dans la communauté botelo Mitikeva au kakole nani une belle femme comme ça vous monde ce comment va bengo présente ba warrior vraiment frère vraiment ouais c'est vrai c'est-à-dire que monsieur Salemi quand même Ebele quand même ba révélation Ebele ba Ebele bon to content peut-être en détail te ba tu vas saler émission non quand même émission ba saler lo bon ba saler émission ba blom so ba lobelio na mutu mo lobi soki o kindaka la bene avo kinde otika mo na bene kuna tozongela ngo suko ti lo bango peut-être avant tout ça c'est un métier tozongela to comment on ça en fait par rapport à tout ce qui bon au moins il y a la profession lobby la part de l'Éternel na nengo mon siko liwa ser na biso Mitikeva pour na tout conclure nini est-ce que liwa na ye ezali na maboka bato parce que il va mingi bato ba ningi c'est liwa ya nzambe liwa pour na yo par rapport à oyo profession pesa malobaki na liwa ne komelier yo koloba nini est-ce que qu'est-ce qui est peut-être à la base de liwa na ye na kotanga verset ça peut être ya ko ça polémique to bato zélandais oyo yo lo na kotanga kasera na zana 33 na benongo na verset chapitre 33 verset 3 j'ai le nom de Jésus-Christ Fayoga si cet homme voit venir l'épée au mon frère sur le pays sonne de la trompette et avertit le peuple et si c'est lui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre son sang sera sur sa tête. Au mon frère, nous avons établi comme sentinelle. Ceux qui n'ont pas épée, liwa, mabe, zoya, na peuple, il faut sonner trompette. Frère, ceux qui n'ont sonné, yoboko yoka, et tel yomoko, makila na yo, et quoi pa na yomoko. Mais yoga verset 5. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Ah, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Au mon frère, Yoka verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Au mon frère, donc biso nous avons sentinelle. Ce qui tout le monde est loco, frère, il faut nous amener à utiliser biso frère pour avertir le peuple. Et puis nous avons avertir qu'à moto ya lingi. C'est pas tout le monde. Au moins, voilà. Donc yo soko yoki frère tika mabe, yoka mamba bisio tika landanze lanza. Voilà. Mais soko gono ko yoka makila za na maboko na yomoko. Voilà. Voilà. Alors tout une question ezali par rapport à liwa na ndenge peza ko lobama pour na yo ce que tu avais prophétisé na liwa na ye ni na cause à peut-être à la base est-ce que parce que Abela qui aussi mais frère obi que c'est de makambona obi diable frère diable et puis na on a émotion na suka salaki ala ils sont bien même la santé au voilà frère mon diable diable ko peso même sida diable ko peso même esprit ya masanga
badobia anobela masanga mingi ndio ko pesa mulima kindumba yi kindumba le kaki mingi wakufi na sida nzoka de diable a livré na ba drogue a livré na makambe belé ser na biso koyoka ba surveiller ozomona kazaki beaucoup combattu wasala ki AVC boy wasala ki souffle boy wasala ki tension boy aki na ba combat ya ko sala te auto ebakité mais nzamba le baki atika mabe ayamba Yesu akabona na fali frère ngai nzamba la kisanga mokosu ser mo benganga sina lo bango pe na réseaux sociaux na émission kana yo fali akendaki ko pesa ba don na hôpital amema ba bébé ser mo benga papa JF émission fali na CP na ngote. Est-ce que ça na révélation monté eloko yo ngane bisie nzamba ko yebisa biso frère na bosa na ngambo suna lali la noti ndoto na otamba na bana na maman Françoise to tambola to moni garçon mo kitoko alati pantalon ya rouge na zomona ngo na veste moko ba redingote ya noir biso to totali na bana na maman Françoise garçon kitoko so balata mo na biso totali kana leki biso na ndoto frère to nzamba de bana ba songe alors on a ba vision alors on a ndenge bile autant garçon à l'équipe biso de l'équipe na biso après il détinga la tanasima ton atena sima na moni bena dragon penda mais alati bilamba bogo sona lataki veste noir na pantalon rouge kaka bilamba na ye mais abongo mi dragon na talibo na moni na leki na ma frère na leki na ngai miselinga sobi garçon abongo mi dragon mais bango ba monité bon ngai nzaba fonga mis na moni après to moni dragon wa leki biso rapide bango ba monité kanga na moni alandi mwana moko kangi mwana na kimi na ye soki tanga kimi na mwana wana na ko mona na suka dragon ngo abongo ni fali batelemi na kofi pongi katani frère na vandi na bia moni message maman a senga kinga donc ça va passer un message ça veut dire que non et ça misala mabe tant zo de ma bébé wana et ça yété ozo mon frère et ça yété wana ça petit nanga mais biso tozo de la part du Seigneur to bangelo ko mon côté frère tu trompes le baraboy frère moni nzambe azape na besoin ba fali wana osomona donc ça dit ba kufana mabeti na yebi que succès ça passe na yebi ça rabino ngai fait otaki pays mo Afrique na yebi ça vient na kofi na l'un de la première classe na bivier moni ayo chief ye ozaba ya bana zaba osoma fermi nga bivier il faut yebu promise ngabi tepi na kama na yebi ça ni il moninga va se te battre esprit il moninga zabalete moninga fona koma wayo na mona mona vinanga même ce qui histoire vraie frère même ce qui la comprendre abina mayo za bien tala utambo na yo tala ubima na bino uzano bien tena na vie na bine na insister na mo coach esprit abina na mo chanter bina quoi après donc mawa na kina vandi na beta pe mutute pour le orchestre wana fokeba o beti boye kemri comme Japan ye donc au moins ta participation so ko pas donc kana ba voyage donc on a jeté et là quand on vandi ngamo ça n'a pas mais comment va réagir ndengwana bon à l'époque bon tu dis makabangote d'autant sauter au bon la mité ma to comprendre amnia le vieil makamba sacrifice ni basala tout le monde a yo robot avec le comment il fallait bima na hôtel moko boye na ba air moko tardif nimoni a côté na taxi moko boye côté aki na taxi ngo zomona donc akindaki wapi ozomona ndana frère compassion tana le baraboye fait na zo tchola bangote parce que biso to risque qui peut to comme bongo ce sont des gens qui souffrent frère ozomona ça dit ba yeba quitter papa mbaloba ba pexera moto alingo kende kaso sa kiité frère papa mbalobango na ko kufa na plateau sur un podium comme ça devant mes fans kaka ndenga lobaki frère ata yumoko ezape na moko ba petit na ye abenganga asanga muni likambona alobango kala to kenaka pays moko boy to songa alala ki boy alanga si mana kufa na podium et les cas déjà kufa na ça après 10 ans ou 15 ans et ça il sabango kala vous comprenez donc ça dit frère tant que moko m'approche tout le monde les obozi ayeba ka zo kufa
so bosa zolo bangote ngana okende kuna kukufa peut-être nzaba okelanga mawa osomona na ba bango na ba bopo na ba bopo nzaba okelanga mawa je ne ça tourner mais pourquoi pas zolo ka mutu nzamba sambelelo obi réponse na ye mutu nzaba ngana oluka na mona ka bango tu bazo kisi omoni place nazala ki wana osomona kanapé tampé kokia kei frère ce sont des gens qui souffrent omoni bazana ba délai na bango abiki ya kufa ta ya mona so sebata montrer yi wana ka na ba réseaux sociaux asomata voiture yi wana botala bango asomata lamba boy il faut beau vivre pambate azomona pasi poisongo yomi ba futa ba mission tete azomona paso ya monaka yuzo ngamba moko zo bomengo te faut pas souffrir soit Dieu peut participer peut ça peut monter na famille na yo azomona ce sont des gens frères eza batumoko boye ba quitter que ba okoma lelo place ba komi omoni frère donc ba piéger bango pour dire ba za lokuta depuis nga ba piéger nga et ça n'a rien monka loko yo so changwa omona ozomona mais heureusement biso ya nzamba boyaki so ko sala ngope bomona tout ba bimisolo mbongo salibo après mona ba mo sengo bato omoni pone loko no zwaki pesa biso ya ta so ko pesité ozali boma so ko pesité ba kozana makasi ozomona omona so ko m'obliger ko m'obliger donc c'est ça en fait donc tu as dit il a combat makasi quand même avec na bitumba makasi donc c'est na biso vraiment donc il fallait gagner banzambe na éviter soka ya mbaki sina bomo na ye azaki na ba combat makasi frère pour ba combat mususu frère ya famille pezalaka azomona ba combat biso tout ba combat na ba famille ba combat éviter papa salaka nini maman salaka nini oncle salaka nini na ba lien musu ya famille frère azomona ya mo foko bimana ba lien wana ndeko zo landanga ba combat musu toza na vie azomona santé no mobulu tom su bana tom su nini et uti na famille frère ya mo foko ba yesu na bomo kolanda bato wana te onzamba ba yindo onzamba ba chinois kolanda bato wana te Jésus Christ frère azalaka kimbangiste te azalaka musulman te azalaka bouddhiste te frère c'était Dieu sur la terre akipona bano yaye oh ya mwindo oh ya ndundu oh mitali bino frère benebe yamba sina bomo ina yo yamba kolanda baba discours wana te po bandoki base bele talaka ba nalo bango tongo midi poko pe butu so mba nzamba ba yindo bakoko akumba musalite moni mulimo bakoko ezuye nzo bakoko na biso bazaki les esclaves frère ya moni batamso bazaki salite bakina ba lox po basa na sukite ozomona bakani ba chaîne ozomona ba ba mayaka ozomona siko yo obi ko mikoko mulimo bakoko okumna mulimo bakoko basuko mo bendaka basuki boye mo okumna ba mayaka okumi bizarre ngomoni okumi bizarre ozomona blumo ba rafia ozomona siko mulimo ba ya esclave ezuyo donc il faut tout revendiquer ba droit na biso bien aimé dans le Seigneur tout aimé na bon moyen na biso pour tout ça la lien dans la famille tout ça la lien ba camarade tout temps na bon frère tout ce camarade famille de batie wana biso tout ba témoignage belé frère ami no wana frère il y a quoi ma communauté yo lobaka après ça na famille na yo ba blokaka au fond na la commerce à Kipesa on ngam la ko faut ba Dubaï akepesa o ngavena ayebi nazo mobali moko mama akepesa ozomona donc era ba frère musu bomba pesa mibali mobali mpa ndoki ba ibinzela ni ngolega bakuza mobali mandoki mo ko nyokolo fi mobimba o ba te ba pesa mo sa ndoki ko nyokolo fi mobimba bangande ba pesi oye o pe o comprendre ba ko linga ye makasi yoze se bongo me mo sa na zabo me bomba lingika bangande ba tie wana ozomona frère yango frère yamba sina bomo ina yo nzaba ko peso mwasi ya bien a peso mobali ya bien o tia kinya na vie na kombo na Jésus Christ pour frère na biso basi musu bima na bango frère pour muto ko bousculer bango fo mo za na molimo nzambe pour ba musu ba kila ba beauté mo ya danger ba o ba yi bien o ba musu pe ba kina mbongo danger quand ça c'est comme maman Françoise aye a bousculer bango tout azo vendre bonga vanda pour aye na spiritualité maman frère na kimia maman frère aye ba kina na na mo simo bo akino tout na mo son asana tangwana te aye soka on se dit mana tu as préservatif papa il y a le banega ndingo nous sommes le lotala avant la kimia nous sommes donc banda frère banda to tika mokili depuis 2009 2010 il est là mais bien nous sommes sur souté nous sommes na bien ngati et puis de ça là 5 ans coûté plus de 5 ans na maman Françoise nous avons nda ko melo côté on vous ba bombala nana ozomona do ya botama na kini fallait ba dossier utakini ba makambele bele Yesu wana kutumbola nga pas kama mafuta la mkongo na mama au nom de Jésus quel gars voilà donc toujours pour ça la mouké voilà sujet na biso ya makasi zakio mes frères quand même
par rapport à l'émission, je crois que je vais vous mingi, je vais vous émission Belé. Mais en tout question par rapport à des Congolais ou je sais pas quelle nationalité, ou à concert à Bercy, il y avait des musiciens au Bassalaki Escale, la Bénin. Batigalaki, Yozalaki wana, Otigalaki na Bénin, fallait pas Tigalaki na mission Mususu. Qui yo botaki pe na Bénin au botana mwana et puis moi yo soutenaka toujours yé au tina bongo atanga ba classe naé mais il y a dossier fallait nous linga ko lobelaté au loba en 4e émission alors tu dis quand même que na Bercy yo zana na prison au yaki mbamoko concert le même jour de la concert pour dire que ba information beleza sur TikTok ils ont vraiment le coup parce que yo comment est-ce que vous doit fabriquer cette information comme ça au moins les batu mususu au moins on train frère biso comme bana na Nzambe tant zo mama be na ngai et puis nazo ko avertir bato ba finganga inutilement tamzozo finganga poza fanatique ya mutu nzama obeto pamba parce que ngaza mutu nzama za ko utiliser histoire frère sans orgueil et puis biso nous allons le kumuté on le battu sous frère danger c'est Dieu c'est pour la gloire de Dieu donc ça veut dire que tant ozo ko senanga makamde ngona po tamso po na buzz tamso po bato batala yo ou soit tamso lingara falite voilà au point nur fali otio sur la carte frère, c'est mensonge. Après Bercy, on a longue. C'est avant Bercy en fait. Avant qu'il y ait des concerts à Bercy, pour ça, il y a des musiciens au Tigalaki, pour quelle raison, je n'en sais pas. Et parmi les musiciens qui sont restés, il y en a fallu au Tigalaki. Il y a un Tigalaki, après, moi, si beaucoup de Botsagaye, donc. Ndakotu, na bote mwana na ngai ya Togolais wana na bote ya Togolaise avant quartier latin. Na France. Na mona ngaza na France. Ami nanga da France César Loboko témoin César Loboko wana oncle appelé maman Judith ami na César fait tant to na po ye azami nanga pena ya bomwana to yaki na ba yazaki na 16 ans tant to bana ya na 16 ans na 15 ans to bana na Académie des Beaux-Arts to tanga école mo na Académie des Beaux-Arts o mo yazaki mo na yolo après ba sombinda ko côté na biso na Kingabwa ba ali na Kingabwa to kutali na ye to kutali nini fête moko ezalaki pa colonel Wamba je crois voilà alors fête moko ezalaki wana ba ko benganga ba garçon mo ba wana ba sapé makasi donc mo été ba grand frère kati ba benganga pour fête ba pe moi biloko na zuma biloko pelle na yiwana na tala muto ko mo na classe na biso to yamba oh Loboko ifongi to kanga misu wala na quartier moko sikoyo moi signé ya quartier pour surtout na basi na biso bo mwana mais est-ce que moi c'est pour moi frère y on a tilé lo bazana yi zomona Judith Massasu maman na Bori maman na Jonathan la fille j'oublie toujours son nom vraiment Nzamba pambola bino na ba koko na bino frère tilé lo bazali donc basala ba plus de 40 ans ensemble donc qui bana miki frère mais moi c'est pour moi vraiment tilé lo bazali c'est bon moi maman Judith maman Françoise malgré mon biso de ba César wana mo so le cas ba bogo sa pari de biso ozomona to beta ba LC wana déjà bana miki to beta ba LC donc tant la linga mo sina togolaise to zara na ye omoni tina ne na botina mo si wana ozomona c'était avant quartier latin mona ngana ça c'est déjà une femme c'est déjà une femme ozomona koko selanga makambo autant so yepa ko yoka ngo mama yepa yoki ngo babita mama jefa zoloba mais babi ngana ko mama ndenge wana te ozomona c'est batu botika wala makambo lokuta so ça problème fali que no bonsa mama fali kutika ko tsana makambo wana nga quartier latin tango to ya Bercy nga na koti boloko omoni bakanga na minutu boyebi pourquoi après nabima le même jour na zipé avion na commis na France mbalement na na Belgique voilà maman mia yo uzwangai abinanga papa qui a nos besoin pour baninga na Paris ya Belgique baba ki ba ko sa concert songa na zate pour ba sango ki ba bominga na ki ile ondengala maman mia mo ya uzwanga ti awa azunga lokapena ngana vana pana ye c'était ma maman omoni azunga na kotinga na mutuka ti na Bercy donc ça veut dire que après Bercy pour maman donc maman faut avoir un aéroport mais c'est mon faut naki yo peut tout kenda ku maman loko ki sukuna tenga bite linga ba parfum ba sous-vêtements ba belé allez na pour passer pour exemple René Sika c'est Erickson alinga Sika pe singa encore maman François wana mbabo ngali naki nango Bercy
baninga ba na kota ba comme la Erickson ba mona ngapi ni Erickson oh nous on est ngabi boza pa na ngai o mboka na ngai o moni bien parfait o mona après la zone ba personne bilamba na tela ba sapato ezate na zuya ligue na Jordan kosa kosa là o moni donc c'est ça donc ça n'a rien à voir na homme talo donc na le même jour après Bercy na longo na o moni parce que viatika nga na kin na sepelaki na ngote amega pe ko se défendre faire que na ya poto tala binanvier na longo na pas comme ça na fa mona mama amona façon amona maman sinanga oh amona leki nanga oh omoni longo ni muzabeta misi nginga ozomona do moni osenganga bangoni ngala kimi nanga donc na longo bongo après Bercy na longo nanga voilà si et puis après présent un peu bis na monoko na lobango chaque jour voilà omoni donc ça veut dire que na longwa orchestre wana après Bercy na tiko za en contact na bangoti ko ba kenga na zangi na Benin na fali mensonge donc ngai na abota na togolaise avant quartier latin avant quartier latin puis moi nga c'est une femme frère bana libanda nga mobimba ndo muninga ya ezomona bébé Maeva moni Maeva ifongi que je dis bonjour ma fille. Voilà, donc ça c'était ça, mais aussi, bonjour, donc il va mission, on n'est pas tué RFI à lobby, que la famille qui va sorcier, tout ça. Pas tué RFI. On a gagné le train d'aider. Moni ba pas tué RFI, eza batu oyo, bon, bazana besoin ba buzz, zomona, bazana besoin ba buzz. Eza ba ninga ni moko neti petit nanga yo Ken Piana na moko za na Paris comme nani. Oza na Paris wana nani. Donc on belé. Tu vois ça fauteuil jaune. Ah na migi omoni baza baleki na biso na kim to bazali na kim baselanga vidéo kapo na kofi baselanga vidéo bakosa ba bi chef ifongo wana na poto za clochard alala kana ba métro bango mibale basalango melelo oyo bango ko benga na kele biso na bango tombe de batu ba ko sanga aucun piana na bezo ngai na lekana ken piana eza na rankinete na mona nzambe ozomona mais je vois pas c'est pas mon niveau quoi omoni nazo neti migenima na mona rabatu na ye bazo benga biso yebi frère JF yaka piawa non j'ai pas envie ozomona j'ai pas envie ozomona parce que bino bona mamba lukuta omoni na mona seke biso moko na mise moko ya na leki na nga ona nani comme na zaki animateur a fali na bossa ni kombo na ye apocalypse pour ça pas confié mususu wana non ah na besoin comme l'équipe équaliser on est équaliser wana papa Bouti comme les ifongi papa Bouti c'est mon fils comme les ifongi ah papa Bouti OK c'est mon fils on me dit mon na pena papa au moni na mona leke misomo pas migeni ma singi ba pardon abilimbisanga ndenge na finga yo batindakanga au moni tiko c'est bien bon de dire des choses comme ça. Donc ça peut débosser un peu vidéo, aza clochard, maman n'a na poto. Donc ça dit n'importe quoi. Donc ça veut dire c'est ça faire. Au monique va pas te refi, et ça on va buzz. Un jour mon epikaka, JF 4. Na mon pas ça la peu misomo robot. À ça la misomo robot kala bazo critiquer comme on va fali wana. Attends encore abi oh, biso, tous en époque ba JF fonge. Ozomona azonga ala safali ke ngana zala na ba JF fonge. Yo ya après. Abona kumisa kinga. Comment on est monsieur yo ba biloko mo oyebi famille na ngai te. Ngana famille, est-ce que boyebi ta famille mo ya JF. Ozomona. Ba singa peso kisi njonga tengi ba komba ba ndeko na ngai. Ndeko na ngai moko te atanga. Et là en fait c'est question on tourne. Ni na ngwa mabe osali ba sabe miso konto. Mais on a baté. Neti kisi njonga lobby professeur salaki 4 ans. Bon, ni na mabe parce que lobaki oyo bimaki wana. Voilà. Mabe ni seulement qui pour qui va ça lobby. C'est ça. Na bandolo zo tanga na ba lokuta ay binde kuna ngata mon côté kisi njonga ay binde kuna ngata mo o na bota bana na ba yolo bimisa bana wana ngana kinchasa naka na mwana moko. Na kubuma mwana ngati. Naka na yo yebi en fait, c'est tiré comme ngana yebi. Et puis ka ye wana na bien sûr frère nazo kosote. Ceux qui bazanga na linga ba benganga muni kisi njonga zo kosa na ye. Muni ba kisi njonga za batu au frère bazara bambeli à double tranchant. Ozomona kaka ye moko afinga kofi. Kaka ye moko azongela kofi. Kaka ye moko afinga fali. Kaka ye moko azongeli fali. Basana bango ndenge wana kaka ye moko kisi njonga lika na tie vazo kumisanga.
na sala disque na moko JF quand ça ata muslim JF Bougar JF akomi donc petit na ngai JF na lingi pantalon oyo na zuma pesa na zwa na yayibi na ye donc ça dinga na olanda na ngai été déjà un aza païenne c'est ma petite sœur mais aza païenne ozomona na ko kangeli kandate pourquoi so na kangeli kanda nzamba ko frapper ça histoire vraie ngaza mo nzambe frère na ko kangela mutu kandate ngata bono sa dénoncer na kanda na bango to ba mai kala bai ba moise na kanda ba ote frère ngaso na kangelo kala nzamba frapper ya solo nga za na mwana nzambe okoyana ti bakinjora tango so na TV ozoma mama lokuta ozomona o chef boye famille boye ozokosa toujours ozokosa pour ce moni famille nga boye o frère moni nga fait histoire vraie moni nga kokoma musicien na kitisa famille nga yo yebi nga bana katem so ba yebi biso bana oyo fa so 18h et beti o mona nga libanda te na so vraie histoire vraie toi bana oyo pena ba notika so classe na classe na Mercedes ça dit na Mercedes no etiki biso de quelle classe na tozongi 18h bakangi portail o mona nga suti pour mon anga faut soutenir sa sentinelle biso do bana bolimbisanga sans orgueil toi bana o benga bana bien ok maman na bon antiesa qui n'a pas chaque année vacances moi de bana ba qui na vacances maman na ça na banque du peuple frère je le fais na banque des été banque du peuple c'est là au moni na Sozacom na Sozacom en face il y a Sedek maman na asa salon tout mon frère donc ça veut dire que chaque vacances à quel poto à quel Guadeloupe voilà donc ça vous a dit mayele au taïb comme ça mina mimi payo donc là c'était prévu à tes 18 ans tu vas aller en Europe pour faire le service militaire et à mes 18 ans je suis venu en Europe pour faire le service militaire c'était ça faire nga na comme musicien par hasard pourquoi parce que na yibi ko yemba moni yaki donanga voilà c'est ça donc batu so baga ko loba wana frère ba yibi na bango ngati nga na tanga na bombinière na tanga na école française nga ina kenda na internat nga pona ko punir nga ba ke tanga na 5 à 5 place nga na ke beba nga na moni na se retrouver nga na tanga na 5 à 5 6e primaire nga pour passer na CO alors pour passer ba certificat et ça raté le lot bah c'est nakini le oui je pense un certificat nga na zongo na 5 à 5 tout le monde donc c'est ça na peu mon atini donc ça dit oh na peu mon IPF le monde bato ba ko lo ba manga na réseaux sociaux frère ba yibi na bango ngati ba bi famille na ngati donc maman na GF moko pour poser la musicien maman j'étais étonné frère obi que tant de voyager frère na ba kamana na ko tu ba sanga mais tu te rapisi yo ko kota ba quartier la tete ba mission ba zo to pe mo ba pantalon surtout pe pantalon siko ni on a besoin de soma bilamba to soma ngala ko ta quartier la tete na kana ndako na poto na ça na basi à l'époque bana na poto na France na Belgique partout na Europe nga vous m'avez fait donc nga kota quartier la tete na star na Kenya ba tourner na États-Unis na beta déjà na place Vendôme na modogo ja Franco Ferré na beta déjà na Nunuk Libanko avec Virginie Fonge na beta déjà na ba Wingel Paris place na banda ozomona na ça déjà amina nga César cycle la puissance ya na moti na Belgique ozomona donc ça veut dire que nga kokota quartier la tete frère na tika ndaku na tika mituka na tika bilamba na tika bana pour na kota quartier la tete ozomona et puis dans quel quartier la tete frère la vérité et puis dans hôtel dans aux place na ngate ozomona batu ba wela mapa ba wela do lia ba wela ba $100 nga on a besoin mbongo profiter nga mbongo zo ta poto ozomona na ba mi na ozomona donc ça veut dire que frère faut batu ba ba loko wana donc so yo na quartier la tête nga quartier la tête za pona linya musique nga ki mutu moto bando diriger nga yo vanda nga ité so bien bon na avion lobi na zoom na poto j'avais un passeport français na poche na nga ting na quartier la tête vous mon frère donc tu me souba faut ba ko peser mon gars qui mutu moko teke oko bimana ngate po bimana na o ke non ndeni ozoma et on t'a faut faire penga business na beki li kofi et boy ba to katete ba binga balo saka na ngate voilà nga o saka na ngande comment na baki msusu ndeba na moko vena nga popo ko beta histoire moko boy et ça nga na passe na sengo et maintenant passe to kinaka mboka moko boy pa ezaki so ba bengisa moko boy moko lekale ko finga bengisa moko so mbatu tu ba na biso na eloko sala c'est quoi ba bengisa avanga ba bengisa ki nani mise moko no tanga kombo na été aleki liboso asala eloko nga na sala so batu ba yibike ngam na sala ngona kitaka na se na kina ba t-shirt belé na roza
na longola t-shirt na tête polele na bois kiango pour de ça on a vidéo tout ça sur la route de Bercy alors ba tout ba mutu à partir vidéo wana so yes ba tout bazela so ba mon éducation longola alors on a t-shirt azambinga ça na pas poil belé siko amine siko collègue nanga na ba bengi avanga frère bika leka liboso asale longo nanga wana ba tout bakantis konga ba tout bagangi mais ba mo soki esanga te poza kinzoto mike frère na silika makasi frère oui que taba benga na selango mais na selango bien te face à l'idée déjà avance ya ça ça et puis na comprendre dans le combat na makambo balongo ba 12 ezalaga akita mfu vie ou bete loko wana so bon pour après concert frère toka to ken aéroport lobi na ngopoto zonga kin na bundisa mina nga wana na landa epinza makofi donc to bunda pena biso mibale ba to beta ndo makofi ba coup de tête après ba kangi biso ba kena biso na poste de police ba beta biso film au sakalate yemo ko film ba bengi ko fa imda ko bimisa biso wala ozomona donc ça veut dire kinga no linga ba blague te frère pour la binini nga boko saka na ngawa te ozomona pour na mo frère mo ba tutu na mo nde ba ya nazo mimiser monter ce sont mes frères ozomona za vie à mutu za malaka na pasi ozomona na mona bango donc na séparate ce ko temps ba kotsanga na ba bêtise mo boy ozomona oyake oluka poto moi j'étais en Europe et puis ngai frère ngai kofi ayembanga na nzembo poisonga chef il faut dramatiser à 3 points non il faut pas bango faut pas bango ça veut dire que et puis ngai tant que to beti Bercy ba benga nga pena to côté studio ya ko tsanzembo na boya JF tala ya gatala tu sala tala ya ko na force c'est qui force de frappe force d'attaque des forces de frappe ponga na sala des forces d'attaque na Braza na boya nga na boya na nga kuyemba au moniteur to ngomba son tala boye ezaka boye na kimi nanga ozomona donc ka batu musu ya ko baka na ba réseaux sociaux na kombo na ngai bien aimé nyonso na baleli nyonso ba lobaka na kombo na ngai na réseaux sociaux ba kosaka ba bina bongate omoni moi na JF omoni moi na JF moko aza soki ndumba bo moi na JF ezanga bongo kuna ki ngana ki ndumba ko sala tinga bona vandiao ozomona soki moi na nga moko bongo tapso nga na yebite yebisanga te yebisaka peut-être ça c'est la on a sima mukongo nga ngamo ko dénoncer avant yo dénoncer écoute ozomona mais ça makambo lokota bo betara denile se yao batie moi na chef moko zemi na petit moko ba wesh wapi mwana batezeli ozomona c'est le baka wana c'est wana bana nga ba bota na Belgique wa basaka mibale et puis babala mutafilima ko maresa mo yi soko moni ba boti kasi babala ozomona donc ça veut dire makambo lokota ka faire ba na ba réseaux sociaux ko kosela ngai nyonso ka frère pour na baka Yesu pour noter la vérité balingi vérité te balingi to ko kosaka batu ya ko ba kosenga makambo souci na bango ba lapide ngai ozomona et ça n'a problème été après nga il y aura aussi batu musu ba ko telema ba boma Jésus Christ ba boma ba apôtre frère il y a Jésus pourquoi pour ba le baka vérité ba soki mo sa mututé ba soki mbonga mututé ozomona mais so batu bozara na bino o bango le bazo dépouiller bino bo boma bango te faut vous ensemble ba muizimbiye ba mekalambaye ba mutombo ba jouer tatou ba omsa auto bo momo sine wana nani Marcelo Tunasi bolingi bango voilà pour bango bazana bino ba kipara bino te ozomona voilà donc ça veut dire que biso le to kipara bino yango biso bo dénoncer biso bona beso to kofa po yesu pe bo bumaga pour la vérité et puis c'est pas c'est pas si mal. Merci mon frère, merci beaucoup. Tout le monde a su comment cette émission. Babon quand même mingi na Picho Pacho de Norvège. Continue à Norvège Picho Pacho toujours. Patrick Ochinga Zebra Force et Sécurité. Donc na Kinshasa pour la sécurité va bien na Binope également. Donc Zebra Force et Sécurité Patrick Ochinga. On peut savoir également la Afrique du Sud, comme l'a tonton Ngundala. Donc, il y a donc na Durban, na Afrique du Sud. Voilà, on peut également la Salon Franck, qui est le meilleur. On peut na Décos Moukoko, Milko Sarkozy, petit frère Milko Sarkozy. Et puis, félicitations également Neder. Milko Sarkozy, attends la rabiso. Ah voilà, petit, donc, on a depuis Kala. Petit frère depuis Kala. Il y a Bogos. Eder Bemba également à Bali, félicitations Eder. Attends, Eder c'est qui? C'est pas notre fils? Oui, mais non, Eder a mis à Sarkozy, Milko. On a dit Massé là. Ça c'est notre fils. Ça c'est notre fils. Après la France. Ah, on a fait félicitations. Oui, maman.
Ça c'est ma soeur. Toi, on est immeuble moko na maman Françoise. Oh, maman Charlotte Salamama. Merci. Nzamba Pambola yo. Oh, aider. Abali, ngaïbe mwana muke. Ça c'est mon fils. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, mon fils, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu te touche. Na libala na yo na kombo na Jésus Christ. Quelle grâce. Ma peste papa nimbo te Didier Massé. Voilà. Donc, on va dire Pachopanda. Jean-Claude. On ne peut pas la fois que ce qui s'arrête de longue date. De longue date. Pour n'être vérité, pour pas me sauver quand c'est que Azara ya bango, Azara ndeya biso. Et puis mon cousin Jean-Luc Moukoko qui est dans la bourse à la tête, a bien aussi après ça qui va botter belé. Ça c'est Moukoko. Au moni frère, mon gars c'est musicien. Moukoko. Ouais. Quand musicien, bateau bazo soutenir l'inga net na batini vestimentaire. C'est Jean-Luc Moukoko. Azabena ba filamba pinda ba pesanga. Jean-Luc Moukoko, que Dieu te bénisse. Ozomona batuloko la ba alino seni. Donc ba soutenanga batuloko la ba communiquer minga ile kinanga na Bruxelles communiquer minga makasi. Nzambe ya pambola yo na Paris ko ba kutute ba bonaka lodi yula bols Firidjana. Voilà. Donc c'est ça quoi. Bana ya Congo, bana ya RDC Mobimba. Zebra Force Sécurité na centre de formation ya ba Japon na sécurité na bino. Basali mopange ya organisation des jours ya formation accélérée pour la sécurité privée na bino. Boya ko yeko la mosala. Boya ko toni samayele. Boya. Bana ya kisasa bakinoa. Bobu kanate. Chance ya kambali pelete. Donc on a souhaité mon frère, donc merci en tout cas pour la émission à l'élo. Je crois que c'était quand même une émission c'était important, attendu, mais nous allons vraiment. La bosse peut-être Sami Wadido. Ah, Sami Wadido. Je n'ai pas la temps comment on va m'embanzam. On va pas soutenir un penda. Voilà, tu vas souka bani balandi. Tobi le roi Makoko. Bah comme ils ont me belé. Tobi. Il y a un Tobi. Au moins le roi Makoko, pena oya mbujima et wana bandu bawana roi. Mon roi Makoko. Papa naï. Ah ouais. Tobi on te beke le roi Makoko. Ouais. On te moko sympa sur mon écoute. Il y a la semuteka, il faut penda ya. Et puis il est mort dans l'ambara. Il y a même rappelé la fois manioka. Ah si vous. Au moins il y a fois manioka. Non Tobi. Ingambe sayo asoba na bossa na Londres. Ingambe. Voilà, donc la souka je crois c'est vraiment important pour cette émission. Voilà donc souki lelo awa donc dans le baboti à balamu. Attends verset mon frère. Verset souka. Dans 2 Pierre chapitre 1, yolo no tanga na verset 21, yolo no tanga, je lis au nom de Jésus-Christ Fayoka. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme mon frère, ça dit tant que c'est de la part du Seigneur. Et ça pour n'abattre babon la mitema but de mission na biso to rappel ba témoignage na bino frère nanga na linga ba siningi na linga masanga mingi na linga ko salate à partir na bino na koma ko sala na koma ko linga mosi na ngani ngo linga mosi na yo na koma ko ozomona to ko ba témoignage wana frère to sala musala na bima na église bâtiment fait comment neti yo ozana église bâtiment soit des oza panza mbongo na ozo ko to kanga économie chaque dimanche faut payer bon chaque fête dimanche faut payer bon et ça peut ba mbongo mususuki ba nini mama kamba lukuta na lukuta ozomona mais ce que binono kuna sala d'économie na yo ozomona siko tala ozomona donc ça dit bazo ko sabatu ozomona na bima l'église on a pour nabino na sala boye pour nabino na koma ko sala pour nabino na koma na kimia pour nabino ozomona na profiter na pesi Julien Mbala Mboti Julien Mbala nzamba pambolo nzamba batela yo na ebité pourquoi na tangi kombo na yo nzamba batela na kombo na Jésus Christ bogo sa Paris obayamba na nzembo wana. Donc merci pour la fidélité et à très bientôt dans la prochaine numéro. Qui est frère Limbisanga frère avant na ya panayo ezala batu couple moko ba epsingai que Limbisanga bali to pesa ba mombote baza na Portugal
Donc maman Simba na papa José. Simba na papa José. Voilà, na Simba papa José na Portugal. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Ouais.